Olingi oyeba makambo ya politique, musique, culture, fait de société, topé sport. Kaka na magazine na bino Radio Top News. Radio Top News. Magazine oyo kopesa bino ba information ya République démocratique du Congo pe ya mokili. Bana poto, bana mokili mobimba. Olingi ozala informé, formé, topé kozala diverti. Magazine ezakaka moko. Radio Top News. Du lundi au samedi à partir de 19h, kaka na chaîne moko. Magazine Radio Top News. Kaka na chaîne moko Radio TV. Et pas ya boss Emmanuel Diab. Avec vos servantes Joël Akati et Nana Matondo Mekiti. Radio TV, pour vous informer. Mbote nabino ba bozwi libaku ya kolanda biso magazine nabino ya pokwa lelo Radio Top News. Tofungola magazine nabiso na pokwa lelo na arrivé ya président Félix Tshisekedi Tshilombo na mboka ya Éthiopie. Nasima ya kokende na Khartoum na Soudan, na Caire na Egypte, et comme kitango ya Addis Abeba, capitale ya Éthiopie, koya mamokonzi ya mboka ya République démocratique du Congo, pe président ya Union africaine, M. Félix Antoine Tshisekedi, oyo azali ko assurer médiation ya bamboka misatu oyo na tina etali barrage ya renaissance éthiopienne. Et sengeli boye baete, mokonzi ya République démocratique du Congo akoma kibongo na aéroport éthiopien na ngonga ya 2h10. Aya mama kibongo na ministre éthiopien oyo atali makambo ya irrigation Docteur Ingénieur Silite. Pe mwandambu ya bakonzi lokola ambassadeur ya République démocratique du Congo na Éthiopie Monsieur Ngandu, pe vice-ministre ya affaires étrangères Brent Toukan, pe ambassadeur Zenon. Ezalaki masolo moko kitoko ba pays oyo misatu ba sadere na kati ya masolo oyo ya barrage ya renaissance. Nyonso elekaki kitoko bongo kobima na eko koma na Sheraton Hotel. Population ya ndambo oyo ba yambaki mokonzi ya mboka na toko nyoso boye baete ba kongoleo nyoso ba fana kabongo na ngambo ya Éthiopie tango bayoka kiete mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi azali kokoma na mboka Éthiopie bango pe bayaki po bayamba ye. Président en exercice de l'Union africaine, nous sommes très heureux de vous accueillir au milieu de nous ce soir. Nous vous souhaitons la Tozonga bongo na mboka Kinshasa bipai wapi délégation ya FECOFA ekendaki ko rendre visite na ministre ya sport. Bazalaki na bureau ya ministre ya sport M. Serge Konde. Moto akumbaki délégation oyo ya FECOFA ezalaki bongo ye moko M. Constant Omari. Na sima ya kobeta masolo kitoko basololaki na kati pona makambo etali infrastructure. Na sima ya kosolola bongo na ministre ya sport M. Serge kobima na bango M. Constant Omari alobaki na presse maloba oyo. On fait un tour d'horizon complet de toute la problématique de notre football, ainsi que de différentes observations ci et là, sur le plan technique, administratif, sur le plan purement stratégique aussi. Donc, je peux vous dire que le ministre a été suffisamment éclairé sur le mode de fonctionnement de la fédération, sur ses ressources, sur les origines, ainsi de suite, tout ça là, et surtout sur la problématique des infrastructures, qui est la problématique la plus importante au jour d'aujourd'hui. Notre pays se trouve pratiquement en situation de blocage. La capitale ne peut plus recevoir des matchs internationaux. Nous sommes obligés de nous dégager pour aller jouer à Lubumbashi dans un stade qui est privé. Ça signifie que cela interpelle l'autorité au plus haut niveau. Et c'est pour cela que nous avons longuement débattu de la problématique des infrastructures à travers le pays. Nous avons parlé de nos clubs, nous avons parlé des textes. Nous avons évoqué le cas du sélectionneur. Nous lui avions verbalement expliqué les conditions que nous avons reçues de celui que nous avons pointé au Courbis. Nous sommes en train de... Nous allons continuer à le peaufiner. Il faut connaître la déontologie des dossiers à la CAF. Tant que ce dossier ne connaît pas de dénouement, je pense qu'il faut s'abstenir à faire des commentaires. Il ne faut pas nourrir les gens d'un espoir ou de désespoir. Les éléments ont été envoyés, suffisamment fouillés. Et nous attendons le verdict qui sera rendu. Initialement, il devait être rendu
le lundi, mais malheureusement, les dossiers que nous avions introduits en sus des premiers éléments qui étaient partis étaient tellement importants que la CAF a préféré prendre encore du temps pour l'examiner. Et au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire de commentaires là-dessus. Tolonga bongo na mboka Kinshasa, tokende bongo na province ya Sud Kivu. Bipa iwapi bandeko ya FCC baebaki kopesa ba réaction na bango pour la restauration ya Nord Kivu. Lisolo ya restauration ya Nord Kivu etiki bandeko ya FCC Kimiate talatina basalaki conférence monene na oyo etali bongo makambo oyo nyonso pe lisusu kolobela bongo na oyo etali kolongwa ya gouverneur ya Tanganyika ndeko Zoe Kabila na kosolola balobaki boye. Partisan inconditionnel de la paix et vigie de la démocratie et de l'état de droit, le FCC entend assurer, avec le concours des élus du peuple, de la société civile et des hommes et femmes de bonne volonté, un suivi régulier de la mise en œuvre de l'état de siège, et il se tient prêt à dénoncer tout type d'abus qui découlerait des mesures d'exception qui accompagnent ces derniers, étant entendu qu'au terme tant de la Constitution de la République que des instruments internationaux auxquels notre pays est parti, même en cas d'état de siège, il est des droits fondamentaux qui ne peuvent être restreints, moins encore violés. 2. Concernant la motion de censure contre le gouvernement provincial du Tanganyika, massivement soutenu par la population de sa province, au regard de ses remarquables réalisations sur les plans sécuritaires, économique, social et du développement des infrastructures, le gouverneur du Tanganyika a en effet été destitué au seul motif de ne pas avoir accepté d'adhérer à l'Union sacrée. Pire, cette destitution a été entachée de grossières violations de ses droits fondamentaux. Le gouverneur n'ayant pu présenter ses moyens de défense puisque retenu à Kinshasa par les autorités nationales, ainsi que des lois et des règlements pertinents. Le FCC ne peut cautionner et condamne donc cette dérive vers un état de non-droit, doublé d'une déstabilisation en règle de toutes les institutions délibérantes, nationales et provinciales. Le FCC prend donc l'opinion nationale et internationale à témoin. Il exhorte la Cour constitutionnelle, conformément à sa jurisprudence constante, à annuler la décision de l'Assemblée provinciale du Tanganyika pour non-respect du droit sacro-saint de la défense et à rétablir en conséquence le gouverneur irrégulièrement déchu dans ses fonctions. Kaka na Nord Kivu bipa iwapi population baebaki kopesa bavi na bango pona gouverneur militaire oyo batie. Tozali awa na Nord Kivu na Birere epai wapi population esepeli na koyamba gouverneur militaire na tina ya kotia kimia mopanzi oyo na sima ya komona passation ya pouvoir entre général Ndima Constant na vice na ye Romi Ekuka na nzela moto nyonso azali kobeta lisolo oyo na esengo nyonso. J'appuie la décision du président de la République parce que ça va nous permettre un peu à avoir la sécurité dans notre ville. Parce que Goma, vraiment, il y a des tracasseries inutiles. Avec la présence du gouverneur militaire là, ça nous égueule, ça nous réjouit. La population aussi est satisfaite de ça. Nous sommes très satisfaits puisque c'est une bonne idée de mettre un général au niveau des têtes des provinces. Ça va nous aider à progresser pour mettre fin à la sécurité. Pona Zuki Birando, président ya jeune ya Nord Kivu, ba jeune bacha na ino a côté makambo na bango. Oyo ekosunga mboka te, pe ba soutenir ba autorité ya sika. Il faut que les jeunes cessent de s'identifier dans l'opposition, dans la majorité du nord, du sud, de l'ouest, de l'est. Non, à ce moment nous avons besoin d'une jeunesse républicaine, c'est-à-dire une jeunesse qui a l'amour de la patrie, une jeunesse qui aime les institutions et leurs animateurs et qui les soutiennent.
C'est ça mon message que je lance à toute la jeunesse. Et il faut qu'ils pensent, qu'ils se rappellent qu'il y a plusieurs manières d'exprimer leurs revendications, les manières adaptées au contexte et à la circonstance. Sinon, si nous commençons à mettre les bateaux dans les roues du gouverneur de province qui vient avec une mission spécifique, il ne va pas à la fois faire face aux groupes armés, aux forces négatives et en même temps faire face aux interférences d'une société civile X ou Y. En ce moment, plus que jamais, nous avons besoin de faire preuve de valeurs républicaines que nous devons promouvoir pour que très vite nous puissions arrêter avec les régimes militaires et qu'on retrouve de nouveau un régime, n'est-ce pas, une gouvernance civile. Et sengeli boye baete population Nord Kivu bazali na espoir que koya ya bakonzi oyo awa na Nord Kivu bitumba ekosila. Tozonga lisusu na ville ya Kinshasa tolobela bongo likambo etali commune ya Kinsesu ndenge ekomi. Tozali awa na Kisenzo nzela oyo babengaka yango Renaissance ebandi na rond-point Moamba ti na maison communale ya Kisenzo nzela ebukana pe misala oyo bazalaki kosala awa ekatana kaka boye. Papa Obe Mapela a expliqué importance ya nzela yango. Je sais bambule bele basali ba epasse to eseli basali ba epasse nzela eseli mais grand nzela zande oyo pour oyo na mutu ezolongba ekolongba tie keti zando olongba oketi nzela bandundo bimeli boketi bandundo olongba oketi maluku olongba okena ville nzela ozomona oyo mais basela biso mwa nzela moko ya ndambo ka bakosa biso ko banda mwamba wana tina tere om 30 na ba nzela sugiri place wana bambongo na bango balia to souffrir boydo kane po lungwa rompo tie koma awa boye souffrance sombule beta do matro. Donc, quand on a battu, ebele. Baba bon sanzela. Donc, pla ba tigé la wana, ba so banda wana zo bi matina d'etat kota mate. Gouvernement c'est besoin de sengi do sengi ya goliate. To sengi nde masa la biso troso nzela la biso sila. Et Sengeli boye bambula oye betaki mokolo ya le 22 novembre 2019 et bomaki batu ebele pe ba dega esalemaki na arrêt Eli Monsanto pe bukaki nzela ya université. Mama Diamba Mazeba yepe expliquer importance ya nzela yango. O eza route principale. Soko landi nzela oyo ti kokende komona na matete. Nzela ezate. Mabengi na mabengi. Banzela epasoka à partir de bayaki ko bongisa ke tozo sala prince biso to sepelaki mais à un moment donné batu bazo mona pasi tozana kolela tozala na pongi te mapangu e katani to tikali na bisika te to tikali na bisika te donc tozo lela to kokende wapi tozali bana na bango tozali bayaya na bango tozali pe ba mama na bango basunga biso ni fiske nzela oyo ya pamba basalela biso na quartier Mbuku kutu kolobate ba famille balala kalibanda soki kaka likolo eyindi ba komi kobanga po esika ya kokimela ezalite neti wenze oyo bozali komona ba benga kayango bambu soki kaka mbula ebandi elimwaka moye kuto mona taba mesa ezalaka te bato misusu kutu ba kufa awa pe bibeme na bango etikala komona na te. Chef du quartier ya Mbuku Dieudonné Nzaou pe Monsieur Gote Achela notable ba expliquer nzela yango tango basali nzelo batiki biso nde malade oyo ka malade batu bakimi d'ailleurs yo moko monike banda ko ndenge etikali pwelele batu so bakimi place bakende ezate bazolala so pa wapi tozoe bate tala ba mama ndenge bapusane kuna ndenge bazoteka mais yango tozolela lokola tata mokonzi abimisi gouvernement ya sika vraiment batala biso problème etali nzela ya Kiseso entre commune jusqu'à intendance nzela ezalaki bien maintenant moyen ezala ta bibembe tozongeli kokumba su bibembe na mapeka mais ezalaki olongwe oketi na morke na d'état maintenant komi maintenant na est-ce que na ville ya Kisasa vraiment c'est beaucoup kumba bibembe na mapeka tala problème tala pati ozana ngo to sengi na ministre o ba nommé sika vraiment ata la problème bana Kiseso bana quartier Mbuku
tala nzela ndenge ezali tolobi tolembi maintenant tozolela na président de la République tozolela na premier ministre tozolela na ministre des travaux publics vraiment atala problème oyo etali nzela na biso vraiment eza mawa soki topousse plus loin ekosala opasse école moko elingi okende nango elingi okufa EP5 elingi okufa toza na école ya Carmel érosion tikali 100 mètres boka fumba école soko omoni yango na maya miso ebandi côté ya quartier amba ti ematiti côté ya coin kuna ya nzela bobimeli côté ya homme 30. Il nous semble que l'État devait disposer de fonds pour indemniser les maisons qui devaient être détruites. Et l'État a été incapable de pouvoir le faire. Et voilà que Arab Contractor a abandonné les travaux. Aujourd'hui, les maisons sont parties. Vous avez vu les poteaux de la SNEL endommagés. Il y a eu des pertes en vies humaines et le gouvernement est resté silencieux. C'est pourquoi nous avons pris la ferme résolution de présenter un mémorandum auprès de l'actuel ministre des Travaux publics, de sorte que les travaux recommencent. Nous avons choisi une voie pacifique. Lorsque le ministre ne va pas autoriser les travaux, eh bien, on verra la population de Kisenso sur la route. Nous sommes prêts à marcher tous les jours. S'il faut que nous fassions 24 jours en train de réclamer, nous le ferons. Donc nous demandons au ministre de prendre ça en considération. Trop, c'est trop. Nous sommes fatigués. Tala, nzela ya renaissance oyo, banaki kotongama, ndenge koma na pasi lisusu. Mais c'est Augustin Mayo a expliqué sika mai oyo ya mvula ewutaka. Cette érosion que vous voyez est due aux eaux de pluie qui nous viennent de plus haut, à partir de la commune de Kisenso, plus précisément au niveau de l'hôpital d'État Kisenso, maternité Essengo. Et vous avez l'école d'armée du Salut qui est encore plus haut. Toutes ces eaux-là sont drainées sur cette grande voie et c'est comme ça que ça a dû provoquer des dégâts. Et vous voyez même cette dalle aussi qui est abandonnée. C'était juste un travail qui a été entrepris depuis le mois de février 2019. Nous avions salué cette reprise de la construction de la route qui mène de Matete jusqu'à reliant l'université de Kinshasa au niveau de Homme 30. Mais il s'est fait que depuis la pluie diluvienne du 22 novembre 2019, la route qui était bien presque prête à être terminée, il ne restait que les travaux de bitumage, mettre les caillasses et passer au bitumage. Mais les pluies diluviennes ont dû provoquer ces érosions. C'est ainsi que nous demandons aux autorités de l'État qui ont pu prendre l'engagement de donner l'aval à la société Arab Contractor de pouvoir faire la construction de cette route, de bien pouvoir les relancer, surtout que nous commençons déjà le mois de mai. Kisenso ebebi bakonzi totala na ino na ngambo oyo bamba tenzela oyo tango eza kokende deja na kokufa boye tolinga lisusu te lokola bato mosusu bamonana te lobi bato mosusu bakufa ya koleka ebele. Dossier oyo eza à suivre. Tozonga na province ya Congo central, précisément na ville ya Matadi, bipai wapi magazine na bino eyebaki na kosala réflexion na likambo etali mituka oyo ememaka batu na biloko na yango likolo. Lelo tosepeli kolobela lisusu motuka oyo ememaka bato to pe biloko likolo. Mundele asala bakiti pona batu pe coffre pona biloko. Kasi awa na République démocratique du Congo okoki na yo pe ko voyager na likolo ya mutuka. Botala ba ememeli ya babidon oyo ekangami paraprise ya sima ya mutuka lokola kaka mutu akati susuki oyo tobengaka na kombo ya patuka bangu. Boye ba ezali malamu te. Soki aksida ekomi o banoko batata mwasi balingi balekisa yo kokamwa babidon tokendaka boma
mutuka yango sikonde to sabo toke na bon to mema carburant na kungu to mema siko na kati nde coffre ka to mema likolo to mema ya vide kaka yango sikonde to toke na kungu rapé 300 bidons 350 okenda siko timwanda charge bateau au voiture memara et comment passe bateau mon voyage plus rare bon mutuka uta mwanda kuna et matadi ezonga vide nengola mutu komemeza te yango to système momboye ko tcha bidon azwa moyen ko zonga sa bidon comme ça ta personne sa bidon na futa payage asoma pe consommation essence ko tcha na camion ye pe chauffeur a équilibré mon muke yango mona to sala nengola to tcha bidon likolo chauffeur va équilibrer pour bato bota mwanda bazala ka soute pour mutu ko longwa ti mwanda ke ne mwanda fo 8000 francs chauffeur pour zwa nini comprends basuka to pempe bazawana asome mutu mwanda ame mutu mwanda 7000 francs so chauffeur akocha fo 5000 personnes à kati pozo combien pour pesa effectivement combien pour son essence combien on a mo boye na crise za bato nengwana ya on to sala to chaka bidon likolo boye ba chema bidon likolo comme ça chauffeur ti uta mwanda musika atiki pe famille atiki pe bana ata so mutu ka butu azo moyen équilibré ya on to chaka bidon likolo nengwana bidon vide pesaka na ngote yaba kina malema c'est comme destination ti ya chabwa ke on a ya shikuna yango na kaka bato to chaka likolo te to chami bidon le likolo bato to chaka na kati sokoto awate wala fo bato boko likolo kuna bango ni ba charge place na village wala ektense wana on ba charge ka ningona biso se koto bunya so paki comme no bunya ektense bunya to beta ka mwanda to beta ka boma to beta ka chela do biso nengwana bato likolo to chaka te so meki kutuma to so to kitisa toko senga na bakonzi baatela biso kaya mituka oyo pe balukela yango solution dossier oyo eza à suivre kaka na ville ya Matadi magazine na bino esali lisusu réflexion na likambo etali kokata banzete magazine na bino oyo esungaka bino pona kozwa ba information ya malonga esala kibongo réflexion na likambo oyo etali réchauffement climatique ndenge biso nyonso toyebike eloko esungaka biso na kokima moi pe eloko ebombaka mopepe ezali banzete to constate ke bato misusu bazokata banzete bikatela toyebi biso nyonso ke avant okata nzete esengeli ozwa autorisation na l'État pe olona nzete mususu kasi epai ya bato mususu ezali bongo te lokola awa na route nationale bazokata nzete neti leta aza te lelo tozokamwa molunge moi makasi to pe bamaladi ya ndenge na ndenge tina na yango ezali bozangi banzete bakoma kosalela yango mabaya makala to pe bakoni toboyi te ke ezosunga biso na misala ebele kasi tango tozokata tolonaka pe misusu mpona etere na biso moko pe pona kokitisa to ya réchauffement climatique. Tout ce qui ça magazine na biso ya mokolo malelo na image du jour. Tassa makambo. Tassa makambo. Wow. Na image du jour nde tosilisi magazine na biso na pokwa lelo tosengi na bino ko s'abonner massivement na Radio TV tokomona na olingi oyeba makambo ya politique, musique, culture, fait des sociétés, topé sport kaka na magazine na bino Radio Top News. Radio Top News magazine oyo kopesa bino ba information ya République démocratique du Congo pe ya mokili bana poto bana mokili mobimba olingi ozala informé formé tope kozala diverti magazine ezakaka moko Radio Top News du lundi au samedi à partir ya 19h kaka na chaîne moko magazine Radio Top News kaka na chaîne moko Radio TV et pas ya boss Emmanuel Diam. Avec vos servantes Joël Akati et Nana Matondo Mekitima. Radio TV, pour vous informer.